Jimana non na kanda non mutasimba album na kufi. Non. Suleiman. Oui, la guitare peut pas t'appeler mon talibo mandam. Ah, le bano expliquer nga ba. Vérité. Ba no la ko winner ba ko ba zo yoka ke non na zo ba vérité. Que fait la biso na ken primasima qui se sika moko ba famille ba ta ba bazar. So moi dans 27 ans. Ça me tue de manze moi na 97. Déjà 27 ans déjà. Que tout ça qualité. Ku feli bat balandani. En plus, malade de mon colonel orchestre j'ai besoin le rôle et comment en héritage. Bat ba mo zo ya héritage. Ce qui est bel qui m'a dit ma colo akei oya zwango. Est-ce que que lourd moi malé le so il passé ou aller ça te ma kufa pe malade ma colo. Aujourd'hui content pas ba ndo kufa. C'est comme si ba di va dans el simali ouais ba to ba kufa na BCBG. Et ça vérité beta biloko beta na. Et la vérité. Ba kundi c'est bien. Tozonge la date we buzu le makei. Zule Makei. Batumi bale ba kufaka na ndenga lokolo. Kuna mbasu kuna accident lokolo. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, merci, bienvenue sur Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kandé Tolobaka, Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que tous moi battant et belé tous monde dans la tête ce qui a dit dans le monde c'est que ayaka toujours dans l'actualité. J'espère que l'actualité ils ont circulé dans internet. J'espère que lelo nazanga mo côté na plateau nazana invité to kosola na par rapport ya likama topé baliwa o ezo kende beaucoup plus na ngambo ya wenge BCBG et pas ya papa chéri toyoki lisusu na ngambo wana mbonzo pe akufi atiki biso tozo comprendre le lenge bato bazo kufa année oyo en tout cas eza moi passe bien. Merci na bino pe bozola na ngai partout dans le monde. Pourquoi pas à Mama Pépé de Paris, pourquoi pas à Mama Sarah Kabundi la Créopâtre. Sans oublier Nayemoko DG Jires, donc quand je te salue, bah gros coucou Nayo partout Zali malgré moi distance mais et que ça la moi bien. Si Montréal aux après au fond on a invité na ngato beta moi ma solo, a dit dans le monde bakoka kolobe belé te bison de musala to yamba invité. L'homme saint. Le Mumbiste. Donc je suis là na Pesimbote na Mama Sarah Kabundi. Moi kalato. Kala, na so anete. Petit prière pas, il pas côté date suis wala. Merci Nayo, merci na DG Jires. Depuis les États-Unis, merci Nayo DG. La confiance aux autres, c'est toujours l'homme c'est dans un conseil mon bopeto. Aïbili Soumouté, donc je suis là. Mais bobeta fo DG Jires ça ya bobombela ngai. Non, mais DG Jires ça ya kin ngapela kutaneka une fois et puis voilà. À part ça, l'homme c'est un bon insoto. Et à part ça, santé ça bien. On m'a dit, tous les arabes ont Nzambé des côtés. Nana moi Nzambo Nzamba Kelanga. C'est pas trop bon le sango. Et dans la vérité. Nana moi Nzambe Nzamba Kelanga. Et puis nana moi Nzambe musicalement il a pas fait. Donc moi santé be bangezate. Moi Nzambe Nzamba créa yo. Jésus-Christ de Nazareth. Moi Colon abisso. Moi Nzambe musicalement il pas à faire. Moi Nzambe koto évangéliste. Voilà. Ma casquette est belle. Nyonso kaka yo. De sur la casquette à boulot. Moi la vanne dans la casquette à boulot. Boulot et d'autres futa palais les sanga tout yango. Mais sur la longue na casquette na zongi siko nga yango mo bato belé tozaki na yo. Mto nanga et même si t'appelles que je salue. Abi o mena basanga te na série na mila eloko te. Elegeli. Pour l'homme ça bon voilà donc voilà quoi. Bien, merci pour comprendre l'homme c'est Azam moko ya ba évangéliste. Différence c'est par rapport à tout retour pour se poser la question n'engeni ya évangéliste à ça la émission à faire. Faut boye ba yango ezala ba pasteur o nzamba benga bango baza la temps plein ba rosali la nzambe ba rosala musala muso rosala te. Mais ezala ba tumuso ba rosala la nzambe mais nzamba permettre ba ba sala ba quoi muso sur les bandes. Sango Papa Sango, passe un message. Voilà. Mayamba Fali, Mayamba Ferré. Bien. Donc c'est toko tanano na makambo ngonan. Tomoni papa chéri a outi ko kufela mwana à peine même pas na moi moko déjà kufeli 3 personnes ou 5 personnes ndenge kaka actualité zali tomona ki segatika biso zule matiki biso tomoni mwana ya papa chéri a outi tika bonzo kei na bonzo lisusu mais bonzo de alongwa le belaraso papa chéri te t'es pas mais t'es matin ka Tout est égal à 4. Tout est égal à 4.
Na moi on va déjà 4 personnes. Et tant qu'analyste, bah tu es belé toyo comme sortie médiatique bah le par rapport il y a concert à Zolinga beta na moi ya mais au place à 8000 places. Yango bah 800. Bah tu vas commis aussi là presque belé tant qu'analyste professionnel. Non, moi je peux dire ceci. Papa chéri a olia mutute. Nga nazo bangela nde producteur nga beta papa chéri na salwana. Oh, nande. Et la vérité. Nande nini. Comment yo banda ou soit contrat ya producteur au badivé. Aujourd'hui un contrat pas ba doit kufa. C'est comme si badivé dans le sima ya liwa ba to ba kufa na BCBG. Et la vérité. Beta biloko beta na. Et la vérité. Tant ou ba check date. Ouais. On va que ne remettre me pour ces gars qui. To leli ces gars. Ces gars. Bakundi ces gars. Tozo ngela date me pour sur le makei. Jules Makei. Batumi bale ba kufaka na ndenga lokolo. Lokolo. Kuna mbasu kuna accident lokolo. Accident lokolo. Tokei. Tokundi Jules. Babini si date sur les 10 mai. Jibazonga les 10 mai ba mwana kei. Ozomona te que c'est comme si concert rwanda ya JB ndezo luka batu bakendaka. Na ndenge ni JB da beta bela ba concert sala ba plein l'homme ça. Problème mes amis moko. JB te mutazo luka batu bakufa. Te parce JB on compte. Si JB nga l'ex batu ka beta Stade de France, on beta ba Paris la Défense Arena, okena ba sala mine na okena sala 800 places. Mais qui est derrière liwa ya batu bana sima JB? Selon Bino, selon Yo, et Coco Zalana, les alliés naturels. Mais par rapport à l'analyse, comment avant quand un concert a fait, il y a JB, il y a Okufa. Jibazon a nous si matala non le longaba divé, il y a producteur. A tout na producteur ou a bien. Ni no bombi na kata salwana. Pourquoi on appelle en plein concert mais pas Ria. C'est que tout le monde. BCBG. Et commis nana zobanga riwa kende eza vérité ozobanga riwa ke pour l'année eza nzela na biso te tolinga riwa mingi voilà mani ami prévenir déjà mi qui mais la tonne ngeni beaucoup on a plein de concerts te l'homme c'est tozalana tozongana nsima parmi ba orchestre belé eza parmi oyo muto akufela batute na orchestre za JB. Mais tu comprends que en 2025 ko batu bakoma kufe belé na ndenge. Parce que okufeli batu balandani. En plus, malade makolo l'orchestre JB dans le rôle et comment nango héritage. Batu bakoma ozwango ya héritage. Ce qui oya beleki malade makolo akei oyo azwango oyo azwango. Est-ce que vous que lourd mwambale lo so il passer wale ça te makufa pe na malade makolo. Pasteur Wale ça sala gini. Yem tabikisa yi. Ataki pe na mbaso. Ça vérité lourd mwamba makolo. Est-ce que c'est totale réalité et ça la moi ba guerre d'esprit par rapport ya c'est comme si bateau bazana na kata orchestre JB ba koli souve bengana bango. Na baza fidèle. Ba koli papa fa bengana bango. Nzambe kuta sali mokila tali boy première lo ya ko ba Noé a bengani bango. Akina ville au Sodome Gomo a bengani bongo yo JB on va na bango yango bo mena ba kila toni. J'imagine même un qui pèse. Côté là, l'homme c'est tout ça. Bah mais qui pèse, c'est la vérité. Est-ce que peut-être bah on respecter bah veille bah ça là n'a pas. Eh bah mais là qui là. Obi libala ou mais qui laisse style à rater. L'homme c'est tout ça là non clair. Parce que bah tu belé bah aux ongo bah aventure bah tous c'est quand même. Ils ont moi les Kambomoko ou ils ont Katiwa. Oui. Donc tous ont un sérieux mingi bazolo ba papa chéri azo lexa batu pour un concert monsieur balobi ke za papa. Bato ba lo bango ba yebité papa chéri go lexa batu pour un concert té. Nazolo bango no me la main na chema ina mnoté. Nga nazo mitu na quel esprit nini dans la sima ya makambo ezo komela papa chéri. Na espace mon cœur. Ya muke okufela batebeli. Papa chéri fa kota ndako abonela. Soit à la Kirdam. Aïe, t'es pas passé 10 jours, passé à Kirdam. Ah, vous avez Kirdam, Nani. Ah, au moins, il y a Kirdam. Et c'est l'homme sur ça, Kalayo Bossana. Par contre, c'est cet esprit-là des Hollandais. Vous voyez, face à Kirdam. Ils ont un bon. Ils ont bon.
est-ce que mon JB wana yebana ki lokola ba Soraya to mon JB wana maman na linga la bango de luki nga ba problème tozo solo là l'homme c'est tozo solo là po tozo yoka makambo ezo bimebele pona mwana JB mwana wana ayebana kate batu pena batiraki pena attention na attention pas na été pour mon JB la parce que JB ayeba ina kimukolo mwana sa poussani âge ba 17 ans de JB ko mwana mwana OK batu nyonso bazo boule ke mwana wana za rende mwana samti ah c'est que voilà mettre l'homme de Satan c'est la vérité yango na ngai na ba kotala mwana na kotala da mobimba ya papa chéri muto liboso banda ko yembela mama ya mwana wana c'était ça OK asalele nzembo et wana bolingo na bango za makasi so moi dans 27 ans sam tu te yemba nzembo wana na 97 déjà 27 ans déjà que tout ça calcule te zala nango zela non l'homme saint zela longo yo o meminga muzindo a zela nan toloba tant déjà Sam abandai ko bima na mama mwana wana c'est que maman tengala confirmer que banda bima na bi ayembela ki na contexte nini bolingo te babandai ko vivre na yebiti wala faut tout tonton promo pour tonton promo dans la information ya sola le bien il est paré mwana za mwana mwana samti donc bino bobeti calcul lolenge ba yembela ki na âge mwana komi na voilà 97 27 ans toi en 2025 mwana ko za mwana nani et puis que loko yo bozana ba épreuve nango ngai te mutu nazo babaka c'est nga ngolo baki mwana na mwana jibete et le mwana na ko kana jibe bonga ngolo babo moi je parle makambo toto pour moi sali live à 2h d'ita solo bana est-ce que pop tonton pour moi melaki mo elo te ba ye lukai l'homme c'est professionnel analyste nalingi na tozongaka mwa place wana muke po tozo pena tembele pete po sali ba émission mbele oza pena na souffle pena lisusu te nalingi naloba par rapport ya makambo oyo sortie médiatique oyo kotala nani ndeko na biso qui encore pas tu RFI te Papi Kakol te qui encore Fifisio Ken Piana abimisi asali sortie médiatique alobi ke na wenge BCBG nanu basili kokufa te donc yaza lokola prophète abi fo balanda nebele siko ayebi makambo ezoleka na wenge to ayebi te ala prophète à malheur alobo banda koloba la tozomona ezoko aza prophète à malheur comment yo prophète ndamba l'action na liboto no teke batama boma bazali alors la tsoka ke no papa cheka okufela bato est-ce que ça moko ya makambo ayebi te abanana nous kopesa biso prophétie ke nenga za bongo na liboma na famille na bongo maboma mabota masusu oh baza muke c'est la vérité non c'est faut mana no ngolo banini wana yebisa keni pia la besa biso vérité ke na famille na biso batama nzamba lakisika batama boma malisusu batama boma malisusu eh bon sûr ngala mitunaka keni pia na vu la biso baza ki c'est sika mongo toni vu la député Viens le député. Non, non. Oh, il y a vu le député. Député Kalabi bien. Non, il va être. Non, c'est là. Vu le son mon aliboma. Oh, il a dit que tu t'as pas appelé mon aliboma ndam. Ah, le bano expliquer nga vérité. Batma na ko winner ba ko ba zo yo ka ke non na zo ba vérité. Que fait la biso na ken primassima qui se sika moko ba famille na ba boma baza. Baba na ko mona ngona vision. Viens le député. Nani wana? Oh oui. Wana na. Oh. To betaka nzela ngo fever to le gaga so la pembe nano to zo le gaga nzela ngo fever gaga to le ka wana ba mutulanga na gouverneur go na folle kaka na folle kaka bien merci na vino nous bozola manga DG Jires place aux ali bambote na yo j'espère que na plateau na yambi l'homme saint toki manano mwa makambo wana toyoki lisusu Mbonjo centre-ville à Koufi. Mbonjo à Bélini. Bon, via Mbonjo parce que ça fait plus ou moins année là. Au Mbonjo on a soutenu la télévision ni les locaux. Tu es via Mbonjo donc pour Mbonjo tu point d'interrogation. Tu as la paix moi le bela PJB piano. À le bela JB oui à l'école. Est-ce azonga gato azonga gato.
Bon, liwe comme banque ça va bon moment on dit à son arrêt. Liwe je comme banque ça va tout. Donc dans te habiter mais nzamba sunga place accueilli. Ngana senga la mukana liwe n'est un impact. C'était fa liwe d'atteindre un impact. Ala mukana. Bien, merci, j'espère que tout comme on a vers la fin, l'homme c'est un ami tout côté moi mukie pour na ING Arena ya fait rigola. Ezo kene ndenge ni balobi ba billet zo te kamate. Lelo faire à la kisi force na puissance na ye. Abongoli si batu mitema ngala ebisa batu. Batu tout ba na fali ba païen. Kala mingi te ba ko na mitema ba koma ba chrétien yango. Beba vandi na TV andimike faire à danger. Na ndenge ni bango déjà ba profali. Mais ngai te bevie mo mta lobi. Bev lelo avouer vérité. Imaginez que Bev a dit que ING Arena dans la solo il y a 2 jours. Oh, il y a solo. Oh, ma carrière a fallu banana dans la analyse que fallait dans la solo 2 jours. Même la bassale à 3500 places fallait dans 2 jours. La configuration va être PC à beauté à 9. Il y a mo 10 000 à 15 000. Ngate. Les autres on va soubi sauter bango moko ba soki ba wangi la sur. Ba comment ça il a une promotion. Le seul musicien dans la capacité de mettre à la mine 2 jours dans le Congo de faire. Ah. Obeta na obeta. L'homme c'est. Nani ka tangela ngati. Ba bino bo landa landa. To solo là. Pe le seul muto a kolandisa ba concert de pour les kaba nani wana za te. Sur 2 jours na basala minene. Nani. Est-ce que bino bo dire que ING Arena na bo beta ngo 2 jours. 2 jours et nous échanger combo. Institut national de Gaulois. ING. Yo ko za bango la vérité. ING. Institut national de Gaulois. Yango net. To bongoli yango kombo ne to bongola ki Paris la défense arena mobondo. Bongoli pe ING Arena. Institut national de Gaulois. To ya wana to vandi vérité. Ah le côté les caractères les l'homme saint. Invité spécial, il y a ING. Tout dans on a besoin de. Il a créé un problème. Et tout dans on a besoin de faire invité spécial à faire d'abord dans nos champs. Bon banga bana wenge to ndenge nini. Moi le wenge ni to banga bazala. Ba bike bana wenge ba koko déjà. Ta bana wenge ba biso go to comment dire ba bikolo. Tu na suna te wana te. Si to ya concert a wera, to ya rapoto ka nostalgie. Et c'est to ya poto ke le kwa sikani to yo. Yebisa la vérité, lo sikani to yo ke pa ya wera, lelo. Mais pas faire to yo ka blo asika. Oto yo ka blo wa bimisa te. Bagolwa wa musique ya bino. Jibana na kanda na mutasimba ga album na kufi. Nano. Suleiman. Boza bakanda tende ba négliger. Oye di vérité te. Ba négliger. Album a JB bimi awa. À part Zebuka, nzemba na ne yokana. Nyamutu te. À part ya Zulema. Parce qu'il y a Zulema pena ça va. Donc mutasimba ki album a JB, c'était Zulema Aleki. Bien. Tozoye batterie yo. Shaingenge ba oyemba nini? OK. L'homme c'est ngala zangana eka bu na plateau pour comprendre vision na Congo Winner télévision ngala eka kabwe. L'homme c'est OK na biso déjà na ko chiter to tikali déjà Montréal a signalé nga déjà. Balobi ba animateur kala ba komi ko zonga pour na ING. Est-ce que faire ko permettre sous Kunzardo zonga? Kunzardo alobaka longwa te pas dans lettre ya longwa te à côté pe lettre d'émission te. Oh, azaka na stand. Mais ça la sortie médiatique pas de problème. Pas de problème. Faire à Nzambe so bongo motema kozo moyibi kutu na croix akenda lola. Moyibi na croix akenda. On va na dernier mid fait Kunzardo pe azu grâce. Azongi. Et la vérité. Mais sur Azongi, je pense pas qu'il y a un provision de vie que tout le barapé en vérité. Et faire pas à faire pour tout d'ailleurs à longue à faire pas mutuana te donc. ING Arena et ça la bateau va préparer en haut. Il y a tout zone de Robetani. Non, on appelle la liste. Tout dans la liste. On nous cause un pote pour qui? C'est quoi? Bien, merci. J'espère que vous allez tellement nombreux, vous allez na baitando na bino bozolanda biso na France, na Italie, na États-Unis, na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, partout dans le monde. J'espère que on a yambaki analyste professionnel zalaki l'homme c'est tout ngaka to beta moma solo par rapport ya liwa. Na ngala répondre papi kakol. Asali suni.
papi kokoli keba na yo ya kokeba biso bakongo to bazoba na yo te oyo vandi na plateau pour nous dire que tobuka ki mir oza ndoki toza nani yo kobuka porte ya arena Grande Paris bagola biso mo bagola tolobi mir ebuka na gité sur porte ebuka na gité to boy bien l'homme c'est quelques dédicaces batubazolanda merci mbote ya bato to balandinga surtout et les autres merci. Merci l'homme saint, j'espère que vous allez qui est belé dans Congo Winner Télévision. Vous partagez, vous likez, vous commentez et que ça la moi bien Ganabino. Donc là je dis merci à toi Montréal, pourquoi pas à Maman Pépé de Paris, sans oublier à Maman Sarah Kabound depuis London, pourquoi pas à mon amour que j'aime beaucoup Lorraine Lumumba. Je salue tout le monde, va abonner la vidéo sur le Congo Winner. Ganabino te écoute une prochaine numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.